Michel Mayabou. Le lobby trop c'est trop parce que le Congo, le Congo appartient aux Congolais. Bapesa biso mandoki tokota nanu tina Rwanda wana. Tolakisa bango de quoi nous sommes capables. Peuple congolais mobimba, les gens derrière yo, derrière Mampinga Yekolo. Nous sommes disposés et disponibles. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Étant que communicateur, Lambo Kabé à chef de l'État. Communauté que et moi impression ma paix au monde que parti au pouvoir au bimi nanzela au tumbi biloko boye entre tabiso na ba média ba biso to lobate to za la kimia maintenant bino au bimi na balabala au tumbi biloko comment dire que c'est impression ma paix. Merci beaucoup madame la journaliste. Nengo lobby parti au pouvoir au bimi nanzela au tumbi biloko donc quelque part nenge ba biso bino na média selon votre déontologie de ne pas parler, de ne pas beaucoup plus communiquer sur la situation de l'Est du pays, plus précisément dans la ville de Goma. Ça, ce n'est que la déontologie, où il y a dans le monde du journalisme, peut côté dans le communicateur. Mais ce qui vient de se passer actuellement, au niveau sur 10e 8, ce n'est qu'une expression, il y a volonté, il y a voter Félix Tshisekedi comme le chef de l'État. Bato bazo ko soutenir Boutou Moïse. Bango ne basali réaction oyo kuna kolesa na mokonzi ya mboka ete azala na confiance que tout na bato baza pembeni na ye. Et surtout c'est l'union sacrée, nous avons senga bango basala na esprit moko ya clarté vis-à-vis la chef de l'État. Donc eza na mona ndenge c'est un sentiment patriotique des spontanément bandeko oyo basala musala oyo basali basala réaction oyo. Mais baye te koma et otikala bongo ya te. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous lancez un message na deux langues, na ba langue tous? Oui, merci beaucoup. Langue nagayi, je peux m'adresser à Chiluba. Oui. Balanda barimere ya réseaux sociaux. Tout dernier président Félix Tshisekedi notre chef de l'État. Et tout dit tout bambila nous communauté internationale. Et nous pensons ba soutenir Paul Kagame. Moi pour lokuto ibianza sur nos richesses onza mapesa biso. Et puis azoya kozwa yango na ndenge ya moyibi na ndenge ya que o ezali régime ya Félix Tshisekedi et non régime ya Kabila. Bakoro na bango basinyana Kabila aluka ye baluka na bango na Kabila basala biloko na bango wana. Oyo nazalaki na bango ya koloba nanga yango wana vis-à-vis na baye batozo na biso madame. Merci. Merci beaucoup. Kakanda muto kuchebe zikole memo muko atinye kuchebe ya. Ikoma na ye. One biso. Koma kakame emboka na biso ba Congolais. Bibande kona biso yo zoboma na mboka. Voilà. Baka biso pe otozo préparer oya kozwa na maboko oya no China Congo mboka RDC na mboka Etienne Tshisekedi oya bundela licho akemi na licho yo papa Etienne Tshisekedi ti chef de l'État Fachi Beton c'est que biso jeunesse hypocrite UDPS toza toujours naza mingo alobate mais oya zoluka makambo peuple basiliki population congolaise bango basiliki balobi bako apesa maboko te toza en direct na espace na 10e rue na 10e rue au monde population ici la police fait toujours pour protéger population yango wana toza na espace 10e rue yango wana
Bapantiri nyonso baosala na communauté te na tozokebisa bango ande Félix Tshisekedi ne va négocier jamais avec les patins ya M. Paul Kagame le MV biso ba Congolais toza derrière chef de l'État. Je vous remercie Malobi Pacha. Merci beaucoup Ndeko Tosukisanayo. Merci pour la parole. Dengo moni Tondia wa Alina Kanda. Alina Kanda pour manifester soutien à Bisso, la population congolaise en général, la FARDC en particulier. Mais le Oyo, c'est la de Kinshasa, c'est la distraction. Non, Kinshasa n'est pas une distraction. Kinshasa est encore mobilisé. Pour les lois en Kinshasa, en soutien la population de l'Est de la République. Mais message, je n'ai pas compris ça. Bakongomani te lobby trop c'est trop. Voilà. Le lobby trop c'est trop parce que le Congo, le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'a pas pour les étrangers, le Congo est à la capone nangate. Le Congo est à la biso ba Congolais. Et nous sommes les petits frères des chefs. Le chef de l'État Fati Beto a lobby été Totonga Mboka Mboke Kende Liboso. Mais tozomo na été ba trahison et l'équipe ebele. Lelo na Mboka na biso tozalaki na assurance ke nyoso tezo kende bien. Mais ana mutu moko tozalaki na na Kinshasa il fit d'être comme président ya Seni. Lela comme traître ya RDC yende mutazo sangisa ka baike na ekuna na este ya Mboka pona kobundisa ba pinga Mboka. Mais to lobby trop c'est trop. Lokola yena ngazoyo pona ko toucher ba biloko na biso ya Mboka et puis ko boma ba combattant na biso chaque jour o ba se sacrifier ba comme lelo ba fa FARDC pona ko bundela mapinga ya Mboka tolobi ete trop c'est trop soki ba ike kuna na este bazo bundela Mboka biso pe lokola ba ike na bango na Kinshasa to ko revendiquer to ko la ete toza sima ya mapinga na biso pona ko montrer bango ke FARDC nde mutu basimbi Mboka na biso et puis naza pona ko intentionner yo nanga mboka oyo ezali ya yote mutazana simana ngai ezali kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba papa lobaki na biso ata na kei me prenez-vous en charge lelo soto te moto na nzela to kangi nzela pona ko montrer na peuple congolais ke to lingite mutaya kokosa biso alobela biso ABCD pona mboka na biso Congo appartient aux Congolais nous sommes des Congolais et que to kobuna la mboka na biso jusqu'à ce que to kotika kimia et partout na 26 provinces. Komona na côté ya Goma kuna makambo eza kotambola bien te nini koyebisa na bayi mboka o baza kuna pe bakongomani mosusu bakolanda biso na mikili ya poto eloko na koyebisa bandeko nyonso partout bozali en RDC ezali likambo ya trahison nde bozomona na este ya mboka na biso trahison eleki trahison zo utabana na Kinshasa awa tozalaki na IDPS a na permanence na bandeko mosusu tozalaki na bango ensemble bazali ba héritier ya este ya mboka soki na kotanga kombo na obanga ote mesedeyo bizibu ezali ba association na bino na bananga bosangani pona kolakisa mboka oyo te bino boza ba traître mais laisse-moi vous informer que non bokotika la kozwa même pas 1 centimètre ya mboka Congo parce que le Congo appartient aux Congolais bino bato boyaki kosangana na biso poto tonga mboka tokotika la kosede bino mboka na biso te tokobundela mboka na biso kino na suka et tout isali bakute po bomoni tokangi tele soto kangaki ndela pona commenter na peuple congolais puis na ba caméra diplomatique non nous les Congolais nous voulons pas la trahison en RDC on va se combattre jusqu'à la fin pour gagner moni bayimbo mosusu bako senga ba minduki po bakenda kobunda okoyebisa na gouvernement ni par rapport ya appel wana oui mais biso yeyo tozape bangai na za wazalendo na tengi ete bandeko na biso nyonso tu ya force du progrès tolobi te que ce qui est trop c'est trop ba pesa biso pe minduki tokende kobundela mboka et non seulement et non seulement force du progrès seulement pour que nous sauver bandeko na biso baza na est bisonga na za peuple nazo le kalanzela limité ça bloqué alors j'ai parti au travail je suis un enseignant de l'état de l'école primaire donc je suis bloqué pour aller à l'école après-midi pour aller enseigner les enfants je suis bloqué mais natali réaction il y a force du progrès na moni sika mabeza j'ai aimé la réaction comment est-ce que bandeko la biso baza na est bazo kufa comment nazo yoka déjà information la minute kimi eza kunate alors ngala kena musala na tangisa bana na kimia ala kisasa
ça te bongo te alors kuna bande ko na biso bazo kupa misu bazo na kata bandoko à ce moment où nous parlons alors tozo senga peuple nyonso les à la force du progrès ba pesa biso mandoki tokota na nutina Rwanda dola kisa bango de quoi nous sommes capables Rwanda momoka mukeko sakana biso te merci beaucoup kanda eza na population mobimba merci beaucoup yolo ba obini mouvement bomoni ezo salema na Congo na lelo les agissent manifester notre soutien sans faille au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise Fachi Beto de pour na kotalisa na mobimbete peuple congolais mobimba eza derrière yo derrière mapinga ekolo ndenge tozali boye nous sommes disposés et disponibles ya kolata manduki kokota tina Kigali nous sommes préparés pour ça kokota tina Kigali madame akosakana na bisote et c'est que moi je vais demander au commandant suprême des armées Fachi Beto eza ya boye pas question de négociation pas question de dialogue c'est la guerre comme à la guerre c'est la guerre comme à la guerre ndenge bandi boye et bandi boye osimbi Goma osimbi Congo osimbi Fachi osimbi peuple congolais nous sommes mobilisés jusqu'au bout donc je complète un peu quelque part là omoni ngala regretter la normal population bangoyo bazo tambola na bango bien population congolais yangoyo bazoni normal ba camion yangoyo ezoni ko circuler yangoyo. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Michel Mayabou.